bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre. La vôtre est la championne. Autre m'a dit, Dikina donné quand on était là, Ke Mafumbe. Là, je profite de l'occasion pour saluer ma sponsor officiel, Yadikina TV. Ba abonné nyonso ya Dikina TV. Vraiment, na pesi bino ba bisous, na sali bino ba gros coucou partout ici quand vous allez. Ngawa bino la championne. Autre m'a dit, Dikina donné quand on était là, Ke Mafumbe. Katina masolo ya Jonas. Katina masolo ya Jonas. Autre m'a dit mobali ya Kovo. Autre m'a dit mobali ya Kovo libendele. Mobali ya boya dépense ya salon. Mobali ya boya kofuta mbongo de temps en temps. Pona kokende salon a décida asalaka système ya mokokoli yende babengi masolo ya Jonas. Vraiment merci mingi yo yozuta nkolandanga soki ezali mbala liboso yo mona ngai la championna oyo na ye kati na masolo ya Jonas ndaku ya Jonas mais soko lingo komona ngai yaka na Dikina TV okoya na ndaku nango komona ko vivre la championna oko découvrir o nyonso lingo découvrir kati na Dikina TV. Vraiment batoto ya Congo boyo kalisolo bana ya Afrika mobimba boyo kalisolo ndeko papa lobi na kanda lobi bana basi soko kutani na mobali betela eli solo na yo mobimba ko bombe loko moko te soki vraiment za na bolingo na yo akobala yo soki pa lingi na eta kotika mais ça sert à rien au bomba passer na yo de tel point que ya ko rattraper yo et kozala malamu mingi te ngai na balaka mwasi wana ezali papa na biso jipenda zo beta li solo na yo abina kutanaki na fimoro na kin ngana mwasi na ngana poto awa to yokanaki te na koloba te kezalaki faute na nga obete faute ya mwasi na ngati mais tokoka esusu ko continuer te pourquoi parce que to yokanaki te nde na jugaki bon abina kene ko bala mwasi na mabele ya bakoko na kene ko bala mwasi na mboka na biso babengi RDC Congo mboka eloko ya makasi ndende kwa kendaki juste ka pendant 3 semaines ya vacances ndenge za la kaka 1 mois okiti mboka oki kokutana na mwasi bente mobali ndeko shipe na voyage akendaki akokutana na fille moko babengi to pesa kombo Yasmine. Jupa koute na Yasmine juste pendant voyage ya 3 semaines asalaki na Congo lokola a pena na poto masolo yena mwasi na esila ki habite fona refaire vie nanga mais turo na koza basi ya poto te po basi ya poto ba yokaka te basi ya poto ba yebi mingi basi ya poto ba insoumise basi ya poto ba kombo nyonso tout ba papa ba dada ya Congo ba papa ya Congo bopesa biso ba bibi yake na bino tondi makayango les problème te nde akendaka kutana na Yasmine akutana na Yasmine l'angolo qui t'a grave, l'ango penza donc moi pour le bezate. Na moins de 3 semaines a commis déjà lettre moi je pgv .com akei ko kangalo pango ya mwana mwasi o Yasmine juste kaka na moment na l'espace ya 3 semaines oyo yazalaki na mona vacances batoto ya Congo franchement oko beta li bakute ndenge ni. Est-ce que pendant 3 semaines, un mois, tu as vacances, tu as un caractère ya mwasi, à cause de la juste hypocrite, ou bien tes caractères ya mobile, juste. C'est normal, c'est normal, vraiment, je peux dire, série 8, série 7, série 8, série 9. Vraiment, tu as échoué, pourquoi? Parce que tu as tellement pressé et puis tu as la rapidité à TGV et on a la kenini tu échoué vraiment dans la relation na biso na ba mariage na biso jipa lobi akuta na Yasmine akei akangi lopam pourquoi parce que moi na moi sana sepelisa ki makasi asala biloko mbala suka asala biloko a pauvre père donc asala biloko oyo ayeba ki te penda ki ezalaka de temps amoni vraiment bi ngai naza ko s'abonner pour di bon na ko s'abonner awa pour di bon et pas Yasmine pour makambo mono asalinga oza biloko pauvre père to lukela ngo kombo po di jamais vie di jamais vécu papa jipe akoya ki penza donc alinga ki mwasi na ye Yasmine pazala ki mwasi kitoko selon ba dire ya papa na biso ndeko na biso jipe abi mwasi kitoko okukakola na eloko moko te nzamba bandie awa boye tanga ye koto ya telemina no mukia le sali boye donc otali penza mwasi mwasi ko présenter na miso ya bato mwasi ko betela tolo mwasi o ezala kalobi o ezala kata ozo kota na salle na fête ye moi retard bato ba otala donc ozo kota na vrai chéri wana eza ba dire ya papa JP pourquoi parce que Yasmine nazalaki mwasi kitoko à part mwasi kitoko donc na masolo mususu pe 100% 10 sur 10 ya kokakole ezate
abali mwasi tanga kie na poto après voyage na 3 semaines a continuer musala na ye azo kanisa mbongo ndam azotindela mwasi oyo akangaki lopango na kombo ya Yasmine po asala nini aya kobala ye basombi mwa couverture nzunga ma famille ndenge ezalaka bazosomba biloko mukie tia kosala nini akangisi mbongo alibala akiki susu ki ake kobala Yasmine n'espace moko ka ya mukie donc abi même pas ba 4 mois donc espace moko ka ya mukie vraiment lokwa esina kabona kina mwasi na ngai bino moboyebi ce n'est pas facile surtout pour la mibala lobi basi bakanga mitema mais bana mibala ezaka difficile pourquoi so mesana ki na vie wana ya couple oso mesana ki se retrouver yo moko mwasi atikali na bana yo ke ko bande la vie vraiment ezalaka trop difficile yango mwasi ko zela ina ne 2 ans 3 ans voire même 10 ans mais mibali to zelaka difficilement na ko kabwa na koto na ko banda mususu relation ya sika ndetanga kiti kishasa bake babalani na Yasmine to babalani na Yasmine donc azongi na epe poto libala eleki bien oh libala utaki na nzambe bakinyoso ba sepeli na ndinga kosakana te là je salue bas sponsor officiel Yadikina TV Bibi Kaya Sifwa mama ya yo yango wana lokola yo azalite madame Karodi mama social nana lia yo te atombola musapi kaka batoto ya kisangani kaka ba fele ya kisangani ndena no balia yo te vraiment merci mingi pour la patience na fidélité na bino oyo bozaka na masolo ya Jonas ndeko mobala lobi azongi mboka poto pona kosala soma kampo mwa sala nini aya amoni ke koluka banzela o ezali droit nde to kotsa makambo ke ko déclarer moi ça ya e bande ko sala moi temps enezo tambula yi azu mukanda mususu ka ya ndeko mwasi bazaki na moi ba traîner Yasmine asali nini apesi mbongo alozela masolo pour moi ça sala nini amata aya poto pendant ce temps là ndeko na biso JP amelisa baninga na mai na fourchette amelisa baninga mai na fourchette ngai na zunde vraiment mwasi nde mwasi to pesa posa ya mwasi donc akumisa mwasi na ye na ndenge nyonso akumisa mwasi na ye na ndenge nyonso vraiment ndenge champion akumisa kala champion na ye les champions de mon cœur papa merci beaucoup papa Abana merci pourquoi parce que tu crois en moi merci pourquoi tu me permets de faire ce qui brille en moi vraiment je vous remercie nani papa j'ai pas loupé asala tapage pourquoi parce que tango esila ki pe na mwasi na ye donc ezalaki mwa be miliaso makambo bele tango se kwa joie ki mwasi asika donc a faire sentir on a baninga na ki azo ki penda mwasi na ba pire ozela bomona penda donc na okisela bino mobange na mwasi angelu donc bona esika okakolete ya solo vi betozo zela kaka nzambe pe asalaka asali na ye na mawa na ye Yasmine aleki aéroport na biso akititi na pota bimi pe aéroport sans problème na mukanda ya mutu jipa sepeli ayambi mwasi basalo bakokai kosala donc ya sepeli nde sikwa komi koluka ndenge nini ya kosala nini ya kopresenter Yasmine bapeti na ye o bayaki vie yaka abengi peti yaka abe ko benga après 3 jours pour azo penda tanano na madame sa vraiment si na ye tout ndenge za nda bikete bato na ngai to vivre na bango ba koma penda lo kwa famille ba petit na ngana sala nini na présenter yo bango abengi pe ba bengi ba petit na ye lo kwa mwasi pa yaki na mwa pondu mwa biloko Afrique abomi pena nzoto mwasi wana yebaki donc côté cuisine calé côté makambo ya nyonso calé penza na nzambe pa pese kitoko donc vraiment oza neseka ko calculer donc papa na biso JP alangwa kinde kolanga tanga bengi ba petit na ba ko visiter madame ba ko tala mwasi na ya sika ya ko tala mwasi oyo ya ye bolingwa JP ba petit tanka ba yebo ba tala boye batoto ya Congo botuna nga nini nzoke zalaki nango ndako ba Belge bateka couleur asika ndako ba Belge donc cela veut dire que ndako kala ba retaper kaka batie peinture ya sika yo moto oyo yebi to kanso bi ndako kitoko ukanzi ndako asika nzoka ndako eza ya sika te basali batie kaka peinture ya sika ndenge moko na mwasi oyo babengi kombo Yasmine mwasi ya JP ayebaki Yasmine te ba petit mon confia ya JP bazali bana ya bandar
bandali wana sikoto bafanda banda ko fanda kuna vaba ya poto fio Yasmine pe aza mwana ya bandali banda ko futela aparte bon na lo bando futela ndaku na ba fi mususu kaka na bandali wana donc pendant que ba futela ndaku donc quartier wana ba yeba ke moni na ndaku wana ba fi wana bazalaka moins sérieux ba fi yo batambola kala butu na boulevard donc ba fi yo ba se prostituer aka voilà pona kozwa mbongo Petiona tanga tali babi oh azo reconnaître fille wana siku bino mo yebi ka biso bana poto songi kumatina mibali apesi kom les soleils qui ndakate bandiko kende VJP abali ndumba VJP abali ndumba VJP abali ndumba VJP abali ndumba na ndenge nini de siko pire JP azo benga abijP ya kanana oh oyo ozana ina ndako uchoko lokote wa babita ke banga na yo abina ngako na kamera na ngato beba na poka parce que ande ko manki Yasmine na bineni nga mwasinga na okeno ko balo mwasinga na bali ozolo balanga na lopiti wapi vraiment za lambala soka na lingi bêtise te openda mère supérieure na lingi bêtise te yaka na ndako poka parce que za na bato ba yebi mwasi na yo yaka na ndako to su ya kusolola bon asani tango pa yo ki bonga bite ka kende na ko yoka ya solo mutazaka ndenge wana otomboki no me kende na koyoka parce qu'on ne sait jamais ba yoka kakaka ozo sala lo fundo ozo sala fier le msuli kambo ba olinga koyebiso peut-être ekoyiko sunga yo zo nsona nzela papa na biso jipa ke pa pire master na ye na pa pire master ne akokuta susu 5 petits donc na pire master na 5 petits ba sali 6 na moi sa pire master 7 na bana na bango donc nombre ndako penze ezalaki nini mobulu papa jipe akoti na ndaka moninga ne bafandi ba camarade bafandi pa pire ye ba petit mon kofi boseka vie ba simiso touche abina comprendre te maman nanga no kaka bana na miki ba touche vie et au juste ça li kamboza ni nde garçon wana azwa parole ba vie omoni fi wana kombone Yasmine ngai na yebi wa vie na ngai omoni fi wana azalaki soko zana mbongo okei okokende na yo donc okotumba embe kaka soko lobia ko yita ya kokauka ya kotumba kaka yo ya kotokisa kaka yo soko lobi peke o sala sauce bouillon kaka yo makasi ya mbongo na yo vie na ngai ba petite wana na yebi bango papa na biso jipe akomi lokwa soki nini nde kamara na lobi yango ngande na bengo jipo ya koyeba oya koyoka makambo bano bazoloba omoni ya bengo bano baza presque bana banda bano bafanda na secteur wana bayebi fi wana bafutela lopango bafutela ndako na bafi mususu bande ko bima na butu kana na butu te men musala na bango yebana kinango pe soko za na mbongo kosala nini okokende na bango donc jipe makole komi kilo asengi no ba servir moi mon corpo ameka ko comprendre makamba zo lobela ye tanga meli nde bana na balobi nga ko na leka ngana tumbana ngana obetelo le solo po ye ba ke Yasmine wana aza mututu yebi bakanga ye na ndako mama mukolo ande ko bima na mobali ya mama mukolo na kati ya ndako mama mukolo asalaki déplacement ndezalaka mwasi aki musala bazaki na bana na bango bakolaki presque penza te me baleka déjà ba 15 ans mais bakoma na 18 ans te ti sikoyo ye Yasmine asinya mobali ya mama mukolo donc eza mama moko boye ya mungala bande obenga ye mama mukolo asinya mobala mama mungala donc akota ti na lopanga mama mukolo ti donc bakanga bango kuna esika donc makambo ebeta maka nde bakanga Yasmine mama mukolo alekisa faire na nzoto ya Yasmine abina yebite le musu cicatrice koyiko sila metala malamu na nzoto mwasi na yo okomona ke balekisa faire pourquoi parce que babotola na bilamba abima na ndako wana ni mama mukola daki mama moko donc mama moko mongala misu makasi donc ba sero ba bouja yesu kwa kenda kota na bilanga sero wana sala ya minene donc ba bimisa kuna mutaka ba bimisa kuna ni mama mukola yana faire alekisa donc ezwa neti na ba neti kotobo ekita tina likolo donc ezale penda pota baba zipaili puta bato bazo mona donc aza ko ganga zo mibuaka motema moto nde balikisa ki faire kende ko tala nzota mwasi na yo
jipa ninga kondima te mais tango ba yebise likambo ya faire alobi mama na nga la championne aza mwasi na ngai donc cicatrice wana ya faire na côté ya gauche ya droite na ye pardon ezalaki nga moko na monaki tango petit wana beti lisolo wana ezalaki juste kaka confirmation oyo mutu musa koyeba nzuta mwasi na ngai te na ndenge wana ki yo boye soki azalaki ex na ye te ou bien te ex na ye mosusu abeta lisolo na fandi na bandi koyeba na bipeti obeta boyebisa ngai ntango masanga deja ekomi kosala bayebise nyonso abifi wana aza ndumba abimaka na butu teke ya butu te ba 17h alati mpenza batenya mabe soki mpe akutani na client kaka na balabala na okóma neti na ville te epuis omona bango bazozonga ba 8h 9h bazongaka mpe teke oyo bato balali te baozonga deja bato esi babandi kobima na babalabala nde ba air bazongaka donc eza nango teke likambo nazokosa te vie nanga nayebi mwasi nango bakanga ye na mobali ya mama mokolo babete bakata ye bilamba mpe mama mokolo alekisa efere kende kotala cicatrice ya na nzota mwasi nango comme ça koconfirme ngai papa na biso jipe lofundu esilaka te esili lofundu nyonso na mai ntango akomi kuna akonfronte ye mwasi biso basi tosala nini tokomi kaka kolela limbisa ngai eza pase na ngai limbisa ngai eza pase na ngai nakutanaka na baproblème difficile nazalaki na bandeko efali nasunga yango nde etindaka nga nasala eloko nasalaki wana nde jipe alobi vraiment la championne beta c'était bon meka koloba vérité mobali nda ko décider soki na lingi na linga yo na décision na passer na o d'accord mais ko simbisa nga touche te ke o sala vie na o na ndenga malamu te o ya ko simbisa nga touche abinga na bala ndumba na bala ndumba ba master na ngai koma so ba moninga o mona ba oloba o matapunda te na bunyo moi 7 fois bitumba na ba fête juste quand pour Yasmine. Pourquoi? Parce que donc j'ai été tellement humiliée. Bato ba komi ko seka na bato ba ko seka te ba komi ko seka. Et lui yazo tenir que na limbisa. Na bité na ko limbisa. Ote oso komi na poto sala nzela na yo. Ba limbisa ka moto abete le solo ata moitié mais oyebi quand même. Yo ozo pesanga espoir ya kosala nyo kokanisa mwasi malamu nzoka nde mwasi yo déjà oteka nzoko teka nzoto teta oteka otika na épave. Et puis ne pas voir la petite liste moi quand ça moi ça malunga yango asala bilo asala nga bilo ka pauvre père na bikete moi ça osala makaba boza moi ça kobala nzoka ezande métier na ye papa j'ai pas lobby nzoka ezala ki métier na ye soki ezala ki une des raisons oyo ye asala ki mbango pa bala moi c'est pour tango penza ba kota ki penza na nini na ring non azala ki vraiment pro. J'ai pas l'obité. Moi, c'est pendant qu'on balaye. Nzo kande qui professionnalisme na ye zala qui pourquoi parce que zaki métier na ye. J'ai pas l'obité azo lela na bonde na bité. Oso komi poto c'est deméré. Ngai na kokate. Tala baninga na onde ba koma ko chola nga ba koma ko sekanga o matapunda te. Yo yeba ki vina yo. O yeba ki makamnyo swana. Olo yebisanga ta nyonso te be yebisanga ndambo na yeba soki ke na kolinga o te yo singa touché abi vraiment la championne malgré bolingo nazalaki nango pona mwana mwaso natika ki akende na bi e osimba te vomi na yeba te mais lokwa na yebi ke passer na vraiment za malamu te et puis ba petit et tout non mobali alinga mwaso apesa ko honneur yo komi ko pesa nga soni okomi ko bunisa ngai ba petit ba seka ba masa ba seka non e osimba te abi yango yo beta sete ça sert à rien boba na kokosa to lobi te ke obeta lisolo nyonso ke ona longola bazemi bwana bimana bibali bote mais meka ko expliquer quand même mobali vina yo papa na ngai eza réciproque mobali peut expliquer pe moi si vina yo. Pourquoi? Parce que ezaka basité nde bakosaka mibali pe bakosaka donc voilà un peu Yasmine papa na biso jipa kanza ki yazu mwasi ya ma sœur nzo ke zalaki na ngonda ka ba belge bateka ka peinture donc Yasmine azalaki na ye ndumba vraiment fure ndako sala ki ndumba ndako bima na ville côté ka nzoto pona mbongo même na quartier so za na mbongo ba jeune ba ndako kola na ba bima na Yasmine donc papa na biso jipa lobi lo fundu nyonso koyi na mai ekomaki soni namonaki vraiment eloko ya kosala te yango nasali nini nazongelaki mama bana na ngai tofanda na biso tokontinue vie na biso pourquoi parce que namonaki na bipenda kolia na mwasi kolia na ndoki papa jipe soki kolia na mwasi eza kolia na ndoki la champion na lobi kolia na mobali eza kolia na sata na personne ye moko papa ba botenir nga regarder pourquoi parce que mobali pa kozala ofali na ye aobimelo na mwana
asekisi yo abi chéri je t'aime azolia osese. Donc pour dire que ezala basi ezala mibali ya malamu bazali ya mabepe bazali papa jipa simbi touche abali ndumba abali kapuba abali je sais pas si tokoyiko benga iveko mola sosoki nani croyant que abali mwasi ya malonga nzoka selon ye abali mwasi wa sala kala au compteur il m'a dit comme ce qui tient attend ba combien donc moyen vraiment ya kotikala na mwasi wana ezalite yango la championne beta CT réseaux sociaux mon kilo eza monde moko ya vitesse ko kansate que soko bombeli mobali vina yo lobi kuna oyeba te vomi oyebisa mutu vérité soka yebi ekozala kete mwasi nanga ayebisaki ngai yango na ekoteni ko partager lisolo na ngai na ndenga koloba ke basi bolobaka vérité ya passé na bino ata bobombi boyeba ke vérité kosala nini ekorattrape bino vraiment ezalaki ya bino wa bino la championnat autrement dit dikina donné kanda ono tetela ke mafumbe kati na masolo ya Jonas masolo ya Jonas autrement balobi mobali ya zanga suki mobali ya kima dépense ya salon andima na kokata kovoli bengela andima na kozala nyarkose andima na kozala mokokoli vraiment wana tokutani mbala sima kati na masolo ya Jonas soki omoni ke tete la championnat vraiment na kokoka kozela te masolo ya kitoko ya kafu boye visiter chaîne na ngai Dikina TV sur YouTube okomona ba masolo ebele okoyeba na kosala ni ko savourer okoyeba na kosala ni ko se divertir ndenge okosepela vraiment batoto ya Congo nalingi bino mingi bozala malamu des gros bisous des gros coucou na bino nyonso batoto ya Congo pe batoto ya Afrika tokotani mbala sima malamu bye bye.